comédien, pas comédien, pas mitema mabe, même les musiciens. Moi je suis venu ici na compte il y a cette affaire rigolo. En réalité des choses, ponga na longa na au milieu du village. Pas comédien, pas mitema mabe. Yango moni ba chukuma bazo lega ba on impact. Comédien tonga kate? Oui. Papa, ba comédien ba mitema mabe. So comédien ta yebani te toyaka. Bato maboke, so ki comédien akufi boy, ata yebani te toyaka. Mais oyo akufi oyo. Aida ba comédien belé. Azana. Té. Bino ko mi ko mi samaka monde ngo. Gabi le lo ko mi micro. Ah c'est quoi ça? Bazala bato bakenda ko cha micro. Gabi ako cha micro to nani. Il faut ça la différence na bachukuma. Mais je te dis. Ya ba Beyoncé baza kona ba Niger bazo tonga bazo samba ngamba danger. C'est quoi ça? Omoni bambourie ma oyo. Yango moni léopard et polaki. Bo. Bambourie ma joueur léopard comme musicien. Oh. Yango mo tozo pola. So nzamba bezo mutu na ye, mutu ana force okangi azate. Quel que soit yondoki, quel que soit mutu akisi, quel que soit yo kaneleki mutu boma mutu. So nzamba lobi tete. Donc madame Angelica soki akei ezali volonté ya nzambe. Eloko ngana ko bisa bandeko biso ba etotika nde ba Kristo balobaka Tomi Lengela, Tomi Batela. Et puis toye ba nzambe parce que madame Angelica ayebi nini bando sola na nzambe na ye. Donc ezate ke o po ba comédien et ba kufelaka lelo pe ba chroniqueur ba kufeli. L'élève c'est la toute première fois n'a habité. Peut-être une des grandes chroniqueuses à Mounene Boé. Et ça l'aime sous peut-être première fois. Mais exactement que la série continue n'est pas de résonnant non. Nabiso Angelica Madeleine na mutu de moi a kufu mone va na kimia. Liwa na été en bisoté to continuer rando quand to zonga boy. On a rôle baka yango wana donc pas de ni non. Rando ne tombera jamais to continue tinati. Les églises pour noter mutu te rando continuer boya bo finga na YouTube abakanga bino boko ta prison ou allons-nous bodundango do boya rando botika rando te magali kongolo yo tiki rando fan nanga ya kadus ya kokota na ya kokota ete ibiso makasi ngabene te inge bangisinga mokile bangisinga mamnyoso tu. Oui, ça me fait trop peur en fait parce que notre année nazaki na Angelica ndé to sola tous les jours et du coup du jour au lendemain okika ba kufi donc ça fait trop peur so bangité ce kwando il faut bang. Non, on sait seulement que non akende ko bota lokwa moi signon surtout quand de ko bota ba complication parce que entre la vie et la mort. Donc c'est deux choses qui se jouent. Donc ceux qui liwo eza makasi ko leka vieux c'est dans d'autres non liwo e benda. Alors liwo e benda qui to mutabomi était akufika parce que c'est naturel, la cause naturelle que no bota a sali hémorragie et puis voilà. Ceux qui artistes akufi ngana ko za raté parce que ba ngotu ba bando ya mbanga. Les ba maman Angelica, ba Kapas, ba Siwa, ba tout ya basi. Vraiment so ba ki bueza bien te. Mes condoléances, moli moné pe manaki mais angela biso nyoso so artiste ba kinda boye eza ma passe voilà njambe ga mutapesaka imoga mutaebi voilà bon ngaba pesa concert na bato batikali na ba journaliste na ba star nyoso na biso tout eza biso nyoso to na catch ya media voilà to respecter bato ba l'équipe biso to zala toujours na bomoko to tika linkunya to tika kimote mama beza santé eza pe na litomba te voilà OK to banga kaka njambe to sala musala nige sengeli. Seulement un mot que tout change dans ma vie. Dis seulement un mot que tout change dans ma vie. Dis seulement un mot que tout prenne place dans ma vie. Anti aucun cimetière, j'ai déjà appelé donc madame pour madame. Vraiment, ce que a un problème, la moudre, ce que mon a s'il vous plaît, qui ne vous le direz la tant que vous vous mettez la macouf la tant que pas ici. Le Seigneur de Limbis, le Seigneur de Limbis, le Seigneur de Limbis. Malgré la bien, je suis la bien, sinon grand merci. Merci encore. Merci.
les